Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Edino image, motazo panda sango ya Paris, partout. Edino image, panja sango ya RDC, panja sango ya Congo, Kinshasa. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana kaka. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. C'est bon, hein? Mais sachez bien, il y aura toujours des critiques. Ça sera en plein boulot. Il y aura des gens qui vont plein boulot. Il y aura des gens qui vont critiquer. Ils sont boulot professionnel. Vous appréciez. D'ailleurs, on y a du lot de la bien. Salam, artiste et ouais, WS c'est bon la critique. Au final, tout le baraté quand sur même on a fait la montage à la maison WS Willy Songa. Taozaki ko se pesa vidéo acoustique na combo ya fille basé vraiment bozaki bokoza la gâté. Vraiment merci quoi. Willy Songa meilleur producteur de la décennie. Ça n'est pas l'ingster. Artiste le plus humble du monde. Même national. Humble du monde. Même national. Il ne parlait pas trop. Il n'incite même pas. Il est vraiment tranquille, trop calme. Encourage, encourage. Puis là, continue. Hein? Merci. Voilà, oui, papa. Merci beaucoup. Bon membre. Quand tu as un membre message, quand on a posé. Avant Google. Edino image. Panza sango ya Congo. Edino Panza sango ya Congo. Congo mobimba. Panza sango. Information.
culturel, sportif, musical. Mokili Mobimba, Edino Bilili, image. Merci. Songe. Ouais. Edino image. Babi, préparation à sortie à acoustique. Ouais, bientôt sorti, pour finaliser ma camoufle, c'est bon. Pour Banama, il les trop, les amis, il a bassé les bazos, les là, beaux aratampo. Le producteur en héros, WS, Willy Sionga, le physique et le mystique. Pour ça, il y a un acoustique, pour ça, il y a un concert, il y a un pour mon donc, vous à la calme. Après, il y a un morceau de karaté, il y a un poké. Oui, nani angona zocha susu ngo boza ba série et dit nos images pas ça va Congo pas ça va Willy Sionga en direct. Merci. Maman Bitou, bonjour. Obi ke tolandi awa likambo lobi za makasi mingi komona ke bino boza na concept de sali to bosala déjà depuis kala yo zali mama présidente oyo ozosunga penza ba mama mingi ba mama oyo bazali surtout ba famille oyo ezali nombreuse to bandeko kaka na bandako lokola oyo moyen ya kosomba koto kama mosusu bato na koto eloko nini yango bosali penza mpona basomba na prix moko ezali penza ya bazamko ezalaki déjà mpona kosunga biso moko déjà bamembre ya association na biso et surtout les jeunes entrepreneurs parce que tant que créaka entreprise tozangaka capital ya démarrage et tant que moto asi asali badikelemba tout ça pour créer son entreprise après akomi vraiment na batitani moko boye po aleisa babesadana après tokanisi tolobi mais il faut que biso moko trouver solution donc solution na biso elandi kaka solution oyo babanke epesaka na concept ya épargne c'est la même chose mais cette fois-ci tolandeli nde bafamille na kati ya ndako bazanga biloko ya kolia te donc totali mama soki osalaka mosala osmic toyebisi mama na biso wana o membre na biso yo odépensaka combien par mois pour juste l'achat de vivres bamosusu bazopesanga bamontant moko ba 500 euros kaka bapoisson kaka mpona première nécessité kaka biloko ya première nécessité totali tolobi mais malamu totelema biso moko donc toke tozwi partenariat na baauchan na baleader price na babio c'est bon na baéclair mpe toza na bango toyebisi bango ke biso toza mpona kosunga communauté congolaise au conseil eza pour la communauté mais banani baya kozora siko bamama oyo bamama congolaise bayaka te bamindele bayebi te donc sikoyo tozo renforcer nde capacité ya mwasi na ndako mbongo wana ntango tokoya kosenga yo mbongo ya kokotize mpona kolibere mboka oya koloba koza na mbongo te donc tozosalela yo épargne ya oyo olinga kosomba baviande ache banini tosaleli yo koli na yo en tout cas soki famille epesi ata 10 euros pour l'association c'est juste pour le transport du camion mais biso tokobatela yo tokoremplir kadi na yo wana okende osepela bamama ti na ndako ata un mois ovandi otondisi bacongélateur na yo ovandi kimia okomi kaka kosomba mafuta na savon liquide na lessive balio de la presse boyoka edino image panza sangwa Congo boyoka balobi boye kaka oyeno kaka opese msu 10 euros ya pamba batondiseli yo kadi mobimba oke nango na ndako mpona 1 mois donc po bozwa bokotaka wana to boya kozwaka biloko wana numéro ya telefone ezali nini babenga mpo bazwa 06 68 58 66 42 bakozonga moko epuis nga moko na telemo boya kozwa chaque mardi chaque jeudi bobenga toza na posa communauté mpe essouffrir lisusu te mpona kopia tobomba bambongo adresse ope bo bato baza na telefone te adresse quand même bayeka mbala moko bakoya bakoti mbala moko adresse eza 6 rue Adam Ledou pembeni kaka ya gare ya cour de fond 3 minutes à pied ya gare mpe awa na cour 9 2 minutes ya gare donc toza na 34 rue Emile Zola
na Émile Zola na cour neuf boye wana mardi jeudi na Aubervilliers biloko akolia gogo mama kokeno koza ba course te yaka no ba course yango wana dia bana bakolia bien boya ebele en tout cas boya penza ebele pour nous balobi communauté congolaise ka kobenga comme ma voisine na bino yo yaka na mbio moko na sikoyo biso moko. Merci. Merci à vous. Ça c'est la est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya Sir, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya Sir, ba kutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi. Global Express. Batu buzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Busukano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Étienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose année de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu buzali na poto. Odi kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Iza sika kubunga te. Iza bongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27 Green Léon Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recevoir la déroulation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team de l'avion. Le team de la petit colis, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter, pour mon ami au fouti à Napoto, pour saluer ma sur ma kin, la dengue et à biso la capoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils allaient agence Yassir, oh bah vous biloko, pe uzio en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu logo, c'est on a quelque chose qui est dans le logo. Global Express,